Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Nazo kabakaka. Nzamba za kostondisa ba poche nanga. Je dis merci à ce Seigneur là, à ce Dieu là. Alors la lignité, le Seigneur m'a mis à cœur à l'obiboy. Marc, ministère on a pesi yo. To sale lango yo morote. Bambongo biso to lelo to pesi parce que moi no yo. O to salisi yo. Moi no yo to salisi. Cet enfant là. Bambongo o ba tongeli nani, ezambongo nanga te. Ezambongo na bino. Et tu crois que ce Dieu-là va vous abandonner pour Kabela Babola et les pignons? Pour n'abi que Nzambe Nangai a repéré ça fois 1000 oyo dans le Kaba. Je ne suis pas un machi vu. N'a pas que ça bambongo te, n'a pas que ça banini te. N'a pas que ça binora abandé kobo ya tokoli sa ministère ya dona. Dieu me permet d'aider ceux qui travaillent. Dieu m'a dit Marc que tu vas aider les petits commerçants. Ah là 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 là, bazate Nzambe nanga bazawa. Nazo luka bango. Bocha ba cœur, so bolingina kitsa mutu mo ba charge siko. Chaba cœur, chaba cœur. Chaba cœur, moino. Tala moino. Telemisa moino. Nzambe ala kisinga. Auf 30 bewegte Jahre im ICE. Jahre, in denen wir zusammengewachsen sind, zusammen gefeiert haben, immer grüner wurden, immer schneller. Wir haben neue Verbindungen gebaut und alte Grenzen überwunden oder einfach mal Urlaub gemacht. Wir feiern 30 bewegte Jahre und alle, die noch vor uns liegen. Über Geld spricht man nicht. Selbst wenn es mal hart auf hart kommt. Jeder braucht es. Doch nicht jeder hat es. Für einen Neustart. Bengal. Yaga. Babenga bango mwana efe bandeko nanga botala sikoyo. Il faut pas qu'on soit mwana mutu moko ayebi de makambo ngo. Zoka mutu moko mwana efe. Ça va mwana efe. Boni. On va lui wapi. Pusa na wana mona. Kaluka lisusu. Bana kaluka bolingi na mingi C'est depuis Ernie Obimi. Ah, depuis Ernie. 6 heures. On te kani nanga. Ngadia bamakasu. Ngadia dia siko wapusa mwa mkia poto epani vati pusa. Yaga na osomba bilongo na. Yaga pusa na boye. C'est liboso. Zalawa. Yo pusa voiture. Toke na zelo. Yaga. Kaso na zelo bati. Yaga. Petit dans au sambelaki lelo. Ah lo ba vérité au sambelaki. Oui ça Nzambe. Bisa Nzambe asuna na misala na wanyoso na sala ngoko na. Nzamba sungola misalo sa. Oni makasu. Suko so na bina somba sani no mobimba na peso kombi. Sanyo otamboli depuis Ernie na Ernie. On a bima 6 heures. Au tu as pris 13 heures. Aux autres tambola partout qui ça mobile. Ok dans secteur ni dans secteur. Ah bah commune aussi na kenda na ibi amote. Ah ça va. Bon celui na précieux logo bongisa commerce na. Ah so na précieux logo bongisa commerce na. Yebisa batu boyebisa papa Marc a kitsanga ba charge. Boyebisa papa Marc a kitsanga ba charge. Bocha ba cœur na kitse ba charge. Bocha ba cœur na kitse ba charge. Lo ba bocha ba cœur. Bocha ba cœur. Ok, ça va. Ma 100 000. Ma. La question ba charge. Merci. Les ambongo ya malonga, les ambongo ya mabete koka. Omoni bato belé bazotala 100 000 wana na pesio na kitisi ba charge. Ça va au risque. Kolela te. Na pesio 100 000. Omoni banda otambola, banda okamisa ni tango otambola. Avenir na. Avenir na.
Mais quand bunda pour bon ça venir non na mbongo wana. Merci. Bon ma mbongo wana musika. C'est ça Oris. C'est ça Oris, pas qu'à Oris. Okoloba nini? Merci. Na bateau ba otala biso lobi nini? Et c'est mbongo kosala ngoni. Na sala ngo misala na nga o na lingi na nzuku. Ah. Okoya te hein? Okoya te to gagner. Chambongo na. Chambongo. Papa botika ko profiter na biloko ba to so boyeka bo bandi chamondongo, chamondongo. C'est ça Oris, pas qu'à Oris, ouais, c'est bon. Ah te tika. Yo za kasoka ba pesi mutu mbongo komo ngole biloko. Siko ko sande. Le bal va Tombola na ngoni. Ko sala ni na biloko wana. Na biloko yo. Nazo préparer mais là na 6e pédagogie. 6e pédagogie. 100 000 wana ko somba ni. Na somba bakaye. Na mbongo mozo na yofuta na classe. Et bon commerce no ko bakisa te. Commerce on a au bakisa lisusu. On a 50 000 na bakisa commerce, 50 000 na réservé pour la classe. Au bakisa commerce, yebisa bango na ko bakisa commerce. Au bakisa commerce 50 000 na réservé pour la classe. Au réserver pour la classe. Au rotanga. Au sambela. Na sambela. Kende ko sambela na mbongo wana sala ngalingi yo matsa commerce, otanga classe. Ça va? Merci. En tout cas zonga kaluka nzambe a pambola. Merci beaucoup. Ça va. Ciao ciao. Merci. Ok, au revoir. Toleka. Ouais, bonjour. Voilà, moi, on a quitté ma chambre. Bah, on l'a netté, j'espère. $50, on a payé 6 mois, voilà. 100 000 francs congolais. Ah, Chikobo Bisanga, Moutou Oyo, Aebaki Nena Mouté, Azoke Nae, il n'avait même pas prévu que à Rosoilar. Boy Bisanga nan. Papa Tokeit, Ozen. Boy Bisanga. Ce ne sont pas des choses préparées. Ce que mon équipe doit préparer, et aussi mbati. Il ne faut pas de choses préparées. Moi, na wana, biloko ne azalaki na wana, ils n'ont même pas $10, hein. Ouais. Bamakasu na ye wana na banini. Boya ebele tokota to sala ka boye. Mwana wana ezalo kwa neta beti bindo. Ezalo kwa beti peni. Akitisi ba charge 100 000. Bokabola vidéo oyo. Bokabola vidéo oyo. Bobenga biso na 0032 489 0089 42. Walingi adhérer. Walingi adhérer. Walingi adhérer. Et puis bomona bola mwanzambe. Bola mwanzambe ilekebele. Bola mwankolo ngana lakizia na malakite. Yolo seko batelanga. Nalingaka yolingaka teo. Zelo seko batelanga. Namoni epai to uti. Zamba pesi kolela. Po lamu na yo. Bon, botala. Ndenge to sisi boutique ya petit frère nanga. Moi ta la shaba, maman mbise za. Otumbite. Yo ne maman Minata. Ah. Ah. Yo mo mbise za yo. Ah, poisson. Ah, ok, ça va. Kitoko. Ah, toi la shaba. Ah, toi la shaba. Voilà, partagez la vidéo. Demain, c'est l'inauguration de la boutique du petit. Donc, je veux que vous allez ébélé. Lobby à 16h et 17h pour l'inauguration. Donc, voilà quoi. Si vous avez beaucoup de motu, il y a petit, on a 100 000. Et pourtant, vous avez biloko, il y a 30 000. Beaucoup de motu, il y a petit, on a. Mais on a évité. Rentrer dans la tête de ce petit. Mi tuna mi tia na place à petit wana que yom to a petit wana je mora ya monio après ce 100 000. Tabakino balingi ya kokauka. Balingi ba biloko boyela ka bango te ba fondation bozo yela bango bozo be biso bambongo ebele bo benga Saint-Marc Tabu. Boyebi idéologie ba kino te ba kino balingi ya kokauka. Mwana wana otika la kobosa na ngai te jamais. Akobosa na ngati.
prière na ye aux alara comme Saint-Marc. Prière na ye à Saint-Marc. C'est quoi papa? Yo prière na yo lingi na assemblée la rayo. Ba jour yo bosani prière. Na assemblée la prière. Et si ko kena ko boka mbongo na masanga. Et si ko kena ko boka mbongo pona ko zo basa ndumba. Et si ko kena ko boka mbongo na bandeko mususu o basenga merci te. O bakantaka lokola tozande ba punda na bango. Que faut to pesa ka bango. Nga non. Nga na komi na ministère a sika. Yango na sala yango fondation. Mais na lingi tenga moko na jouir na eloko wana. Na lingi bato ebele ba zala vraiment bato ba ko jouir vraiment na kati eloko wana. Ba bureau na biso kala mingi te boko yeba yango et tout zalaka wana ko bouger te luka place mo kuna na musika o chamutuka. Buka ça. Zala chapa mutuka place mo na musika. Voilà. Notanga sko ba commentaire na bino rapidement, totanga commentaire ya évangile yango oyo. Évangile yango wana. Ole ke to nyoko la kabana batu ko bendaka bango balar. To pesa bango balar, bango basambela biso biso to koma na la. Siko ngai évangile nanga yango wana. Donner aux pauvres sans kokanisa lobby. Donner aux pauvres sans kokanisa lobby. Et ça, c'est mon pasteur Jean Bosco. Keba ordinateur, c'est papa. Ah, terrassé à te keba. Mais si vous avez un peu de ils allaient pasteur Jean Bosco, le pasteur jumeau. Ils allaient frère Blaise Manzambi. Ils ont marque Kabaka. Et Kabaka utile. Kabaka inutilité. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie. Demain à 16h, l'inauguration de la boutique. Ah, on a zokata, on a signé la bino tout. Botala na page nangai. On peut s'arrêter 3 minutes. Na on la bino boutique ya moi na ndenge sili. Ndenge ba eko tikele bilamba. Ndenge na zoko transformer na zote tozo puisque mbongo o etongi boutique. Les ambongo à Saint-Marc te. Les ambongo batu batindaki. Yango mutetongi boutique. Peut-être mbongo na pesi yao. Ezaka ya Saint-Marc te. Ezaka ya batu mususu batindaki. Na pesi. Voilà. Alors ekoti tozo kabila, ekoti tozo sala, ekoti tozo aider ba congolais, ekoti tozo aider. Et naza ko aider so botali bien nazo aider ba commerçant. Un petit commerçant, moi ni moi na wana akoko ma millionnaire lobby. Imagine moi na wana na 100 000 wana. Ce qui a géré en bien. Lobby et l'autre bêti a commis millionnaire. Vous croyez que cet enfant-là va m'oublier? Est-ce que vous croyez que cet enfant-là a rebossé dans 100 000 wana? Ou est-ce qu'il fond de départ nae? Moi nana millionnaire a rebossé dans gâte. A rebossé tata morobo comme on est à marque tabou. Même ce cas où dans 10 ans, moi nana rolukanga. Tata morobo comme on est à marque tabou. Tant que baya okutanga na kwa moko na vanda na ngai. Mwana wana kosunga ngai. Bokanisi mwana oyo. Richard. Ce qui Richard a commis mutu na vie nanga. Richard a robosa nanga to bana nanga. Vous croyez ça? Vous croyez que toutes ces personnes anonymes que je suis en train d'aider, ce sont ces gens-là qui sont plus reconnaissants que peut-être nos familles, hein? Vous croyez vraiment que ces gens-là anonymes vont m'oublier? Vous croyez ça? Non, je ne crois pas. Parce que l'action est inattendue. Parce que l'action est Parce que l'action est voilà un peu la force de ce que nous avons conçu comme concept. C'est d'aider une personne inconnue. Une personne qui n'a pas d'identité à tes yeux. Une personne qui est dans le désespoir. Une personne qui ne sait pas tata kulutu nini, mama kulutu nini akopese montant wana. Moi na wana za yete ndenge place za wana. 100 000 wana moi na za yete. Hein. Mettez-vous à sa place, il n'est plus lui. Hein.
Cet enfant-là, mettez-vous à sa place. Ngamoko marketabu na kemba na ba Kinshasa. Au ou ta classe au beta makolo. Au monara jomo bo apesa o 100 000 francs. 100 000 francs. Tu dis 100 000 francs au somba. Combien de mapa, combien de banines. Voilà. Tokati direct na biso. Botala na page nanga. Abonnez-vous. Boyebisa na batu boya kotala makambo sema ka osala. Non, j'ai découvert. Bandeko nanga, séjour nanga eleki bien na zangi elokoti. Je te dis na zangi elokoti. Poche nanga etikala ki ko séchete. Même bon nanga séjour ici là ikala. Détrompez-vous. Et ça na batu yamite mamala mbaza ko pesanga. Tam sus rokuta na David Mangaya boy boss apesio. Rokuta na nani Cédric de Tokyo akabelio. Rokuta na Jules Sana akabelio. Rokuta na le dieu de Moïse Colette Nzinga asungio. Marc nazako sungayo sans pour autant natala. Et nous qu'on a lingi c'est que bateau ba sungi o batindi ba mbongo. Balobi Marc otanga kombo na biso te. To ebi ke prière wana ya bateau wana ekozwa biso pe na kata bandako na biso. Millionnaire en franc congolais. Petit na pesa sous ba brique mususu. Ba mona logana o moni brique na chango. Pesa sous ba brique mususu. Pesa sous ba brique mususu. Pesa ezokweya, pesa sous ba brique mususu. Donc on a un millionnaire. Pesa sous ba brique mususu. Oh tu es a bénédiction en Nzambe kaka. Ya Nzambe. Je vous dis, Dieu est bon. Dieu ne laisse pas ses enfants. Oh bazar osunga babola. Nzambe, bomona ki lobi la changer ki na pesa yango isusu. Dieu est bon. Na sala kana ba kopte na kin. Nazo kabakaka. Nzambe bazar ostondisa ba poche nanga. Je dis merci à ce Seigneur-là, à ce Dieu-là. Alors la lignité, le Seigneur m'a mis à cœur à l'Obiboé. Marc, ministère on a péché pour ça les langues yo morote. Benga bande konyo surtout ba kabela ka batumbongo. Ba pesa ka ba famille. Ba pesa ka tamsu na basali na Nzambe. Sans pour autant ba retour ya ba bénédiction na bango. Ba ya ba sangano na kacha fondation. Bambongo biso to lelo to pesi parce que moi no yo auto salisi yo. Moi no yo to salisi. Cet enfant là. Bambongo o batongeli nani ezambongo na ngate ezambongo na bino. Et tu crois que ce Dieu là va vous abandonner? Ngana pesa ika $200. Ya ba dépense na salaki. Mais biloko voilà to sali, écoutez combien, je vais vous faire des comptes. Et c'est là que j'ai compris que Kokabela Babola et les Kinyonso n'ont résisté sous tes. Attention, attention. Moté Mananga n'ont résisté sous tes Kokabela Babola. Je donnerai aux pauvres, même des tontas mon alanzela. Ceux qui n'ont moni ma pauvre, mbongo est aussi là, dans ma pauvre. Pour n'abi que Nzambe Nangai a repéré nga fois 1000 oyo na Okaba. Donc dès que ça, tout semble là. Mutu moko tout na ngate pour nous quitter ba charge na niveau moko à comprendre ti c'est quoi ba tout na nga marketable pourquoi ozo sala ngo minga franc congolais nazo pesa valeur na mbongo na biso ngala lingi obimisa dollar te na pesa valeur na mbongo na biso. Je ne suis pas un machi vu na la que ba mbongo te na la que ba nini te nazo la que bino ka bande ko boya to kolisa ministère. Il y a dona. Boya tokoli sa ministère, il y a dona. Donner aux pauvres. Bandeko ba ebi verset biblique wana ba pesa ngamo. Yango benga biso na 0032 489 00 89 42. Adhère-toi dans la fondation. Tosunga babola, maman. Tosunga babola. Chaque fois tosunga babola. Ma $10, ma $1. Ezali mbongo. Ne regardez pas le moyen. Oya mukebo pesa. Bino bozana boyebi ke awa na Kinshasa, il y a des gens qui donnent plus que moi, qui donnent des millions.
Nzamba talaka wana te, Nzamba talaka le cœur. Est-ce que le cœur wana oza kopesa sango pour luka ki député? Est-ce que le cœur wana oza kopesa sango pour luka loko boy? Et Dieu a regardé mon cœur que nazali kopesa dans mon thème malamu. Et Dieu aidant, il a fait en sorte que Batouba Kabela. Dieu aidant, il a fait en sorte que ceux qui n'ont dépensé Oyo, ma, bande rosela non ça la binomo et l'oromo. Papa, Luka place mon retour qui s'amoutou ma charge. Parce que moi, je vraiment, esprit mon réseau, les gens ont tout moro, as liena nous théao. As on Luka to qui ma charge. Oh mon Dieu, moi non ya classe, moi non ya classe. Moi non tokei, moi non mon ango mabe. Alors quand ça le quoi est mbongo ça. Jour à des ara mbongo bato ba osunga biso. Tokei le poussa là. À bon entendeur, c'est Alibo Tchaba cœur, tout coup na lobby na inauguration, il y a événement, oyo, il y a petit nabiso, tout quitte si bachar. Ciao ciao, Tchaba cœur, place aux alliés. Malgré les épreuves dans ma vie, malgré les situations difficiles, bina kolonga, o matane kulusu, natina olongelanga, o kitina lise kwa Yesu, kayo na banganini. Yaya nandimi o ovanda tengisela ngai pole na yo ngai nalingi namona nkembo na ekuke ya motema nanga yaya nandimi o ovanda tengisela ngai pole na yo ngai nalingi namona nkembo na yo. Yaya fongole langa lola yaya ngai nalingi namona nkembo na yo yaya fongole langa lola yaya yaya maningisa ya lola efungwama ngai nalingi namona nkembo na yo makila yo sopane kulusu solo epesanga bomo namoni tengu ya nini oyo ekosimbanga na se na moi namoni te soloka nini. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.